Même le bama na 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani bino ngana za pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba même le bama na 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani bino ngana za pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa.
Tobandi programme na biso ya tongo ya lelo. Tosengi zembo ya bato basu na tata to mama moyembisi ya zembo. Sima ya loyembo mama moko kuna na koreki akoya kopesa biso libondeli. Silwa nzambi ukasila muki mwana kyame. Silwa nza 2, 3. Silwa nzambi ukasila muki mwana kyame. Tela mese salu kyangunza nzambi. Silwa nzambi ukasila muki mwana kyame. Tela mese salu kyangunza nzambi. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Ezaya vimba mbangi twavuluka. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Ezaya vimba mbangi twavuluka. Tobondela. Mujina ja tatu ni ja mwana ni ja nyuma pa musambi. Muba kemeshi ni mwena meji papa Simo Kimba ukiangani. Nzangwa bukola bonso. Nzangwa wankambwa betu. Nzangwa baleji betu. Tutukwela jibeti ja mujinda tuasaki jila nzambi. Bwalu wakutula mabutu kubujima nzambi waba moyo. Wakutuluila mvita yonso ya makalenga mushu mwajiba. Wakutuesha bukola nzambi wetu. Wakubika kubanda mukune baba chijila. Wakula kusamakana neba muntenta weba wachijila papa. Chakumpala twakulombulusa papa tujibantu babi mushu mwajiba nzambi. Nikakwena muntu mwaka na kumesu kweba nzambi papa Simo Kimba ukiangani. Nzambi wakale kale. Chondo abisha balala. Nzambi mimi kuna mila papa. Butu mini changa bialikila kujuwe wa nzambi. Twakubanda mwabeo papa wakumvwa jijeba. Wakujitumikila. Wachitu kujandekelu tuweta moyo wachendelela. Twashi papa muishi walelu ujumuikala kumpala kwetu. Yeya mwana wa muntu. Meyosa jatula mukana mwenda papa. Papa ibwela mumichima mwetu. Tetu bajiba yumva papa tubitumikila. Wajitu kwaji papa. Tuikala bana beba munzu beba wa tempelo papa. Tuajizilua program. Nindekelu tuashimundondo wachaza chieba. Journée walelu. Papa ikala nzambi wetu. Tetu ikala bana beba watu kwetu oswa moi. Mumena satu masantu. Mujina ja tatu. Ni ja mwana. Ni ja nyuma mpa musambi. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo musatu. Toko simba mukanda ya tata zambe. Toko tanga na mukanda ya Exode chapitre 20. Kubanda na premier verset, toko kende usukila na 17e verset. Sima ya kutanga Exode, toko kende kutanga 12 préceptes ya lingomba na biso. De mukanda na biso ya suka na tongo ya lelo na Baloma chapitre 12 verset 11 à 12. Tozongeli lisusu tokotanga Exode chapitre 20 1 à 17. 12 préceptes ya lingomba na biso pe tokende kusukela na Baloma chapitre 12 verset 11 à 12. Soki tomoni tukutanga na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo musatu.
Exode mutu ya mukanda elobi mibeko zomi. Zambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali yawe zambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte. Esika ozalaki na boumbu. Kukumisa bazambe mususu te bobele ngai. Kusala ekeko moko te po na kukumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela bazambe ya ndenge wana te. Pe kukumisa yango te. Pamba te ngai yawe zambe na yo. Nazali zambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu. Na bana na bango, bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo ya ngai zambe yawe zambe na yo, zambe na yo na makambo ya pamba te. Po ete ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, kumisa yango mokolo ya bosato. Sala misala na yo nyonso na kati ya mokolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe zambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo, ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te, na kati ya mikolo motoba, nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo na pemaki. Yango wana ngai yawe na benisa mokolo ya kopema na kumisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mokili oyo zambe na yo apesi yo. Komela koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te. Kolula eloko ya moninga te, izala ndako na ye, mwasi na ye, musali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Na kombo ya tata musato to kokende kutanga 12 precepte ya lingomba. Tosa bango bazali na bokozi po ete bokozi nyonso ewuti na tata zambi. Linga bato baso atape bayini na yo. Komela likaya to bangite. Komela masanga ya kolangwisa te. Kobina te kokende kotala mabina te. Kolala bolumbu te pe kosokola bolumbu te. Kosoana te pe kobunda te. Kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. Futa pako ya leta. Kobombela moninga na yo makambo na motema te. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu to sombo te, ngulu maza te, nyoka te pe makako nyonso epekisami na kombo ya tata mwana pe tata musatu. Tuke kotanga na Baloma chapitre 12 11 à 12. Mutu ya mukanda elobi bomo ya mo Kristo komikaba na zambi. Pona oyo etali musala bozalaka bagoyigoyi te. Pona oyo etali molimo bopelaka na yango makasi. Pona oyo etali kolo bozalaka baumbu ya malamu. Pona oyo etali elikia bozalaka na esengo. Pona oyo etali minyoko bokangaka mitema. Pona kobondela botiaka mulende na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo musatu.
Amen. Tobondela. Tambolomba lukumbusha tu ayukekili zamba pa, zambiona, zambinyu makololo. Zambisheso papa simo kibango kiangani. Zambinyu makololo lusaka. Lusaka papa dende la miluka katula milate iwocho, kuwa ambutenya putoka unyeka lushilo nelelo. Papa ya diko nyambaka ya longosola lushilelo lemi, dadi mimba himana ati lukichekolo yanja yotondo, da teketa yikambodaki ya papa simo kibango kiangani. Lamba da fundela yawe kila papa, ya kamba ya nyuma beyo, ondote, umbisheu, umbishaimba. Keneka kaya longoso di la pinjukelo, da tomba malo ati nyami, papa itenka imbiki tonja lati nyami. Utoke kechi la sonja la chiwa doi, aha amboke atu. Wela tondo sholo Kongo, papona la nyuma kololo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimu musatu. Na badi totanga ki mikanda mibale. Ya liboso ezalaki mukanda ya Exode chapitre 20, 1 à 17. Elandani na mibeko zomi ya lingoma na biso, de tokendaki kosukela na Baloma chapitre 12 verset 11. Na Exode, soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Tata Zambe alakaka na Abraham ete libota na ye ekokende na boumbu na mokili mosusu mibu 400. Tango elaka ekokaki bana Israël bakotaka boumbu na Égypte. Bakotaka 70 personnes. Baumelaka kuna 430 ans. Kasi babimaki 600 000 personnes. Batangaka ba mama pe banate. Kaka bilenge mibali baye bakokisa 20 ans kumata. Moïse motabimisaka bana Israël na Égypte. Tango bakomaka na ngomba ya Sinai, Tata Zambe apesaka bango mibeko zomi po ete batambola na yango. Pamba te Tata Zambe azali bule, sengeli bango pe bazala bule. Tango bakomaka pene na mokili elaka, Tata Zambe alobaka na Moïse ete apona manongi zomi na mibale bakende kononga mokili elaka. Bakendaki kokenela kozonga basalaki 40 jours. Kozonga na bango bamemelaka sango na Moïse alona pe lingoma mobimba ke mokili to uti eza malamu mingi. Eloko ya koluka kuna ezalite. Kasi likambo moko ya pasi bato to kuti kuna baza milai bambinga pe minene. Biso tokoki kobunda na bango te baleki biso makasi. Na miso na bango toza lokola mayoyo. Na yango wana likambo wana ezongisaki kondima bana Israël esima. Nde Tata Zambe asilikaka alobaka na bango ete lokola bino bondimeli ngai te na maso nazali kosalela bino. Bazoto na bino ekosila kaka awa na isobe. Ezala bao baponama bao bazaki na 20 ans kumata nyoso basilaka na isobe kaka Yashua na Kaleba na bana na bino de bakokota pamba te bango nde bandimeli ngai bazalaki na kondima. Batata pe ba mama bana Israël babimaka 600 000 personnes metala bakendaki kokota kaka bato mibale kaka. Tina nini boto sezalaki te. Yango ekomi na ngai na yo ba mama kibangiste pamba te papa jange na loba esika nyonso bakoma Égypte longola Égypte loba biso tia bakibangiste. Ekomi likambo ya ngai na yo. Mibeko nde pesaka moto valeur, mibeko nde pesaka moto lokumu. Mibeko nde pesaka moto position ya ye kosalela Tata Zambe na molimo. Batata pe ba mama na yango de babetelaka biso lisese ya mukati mbila oyo akataki na tongo akoi apesaki mayele na oyo ayaki kolanda sima na poko apo akata yango. Papa pe ba mama to sala keba to yeba totosa Tata molimo musatu. Totosa Tata molimo musatu. Totosa mibeko na ye. Kuna tokobeta sete. Tobeti sete na mibeko ya mitanu. Oye zwami na 12e verset. Elobito sa tata pe mama na yo po ozana bomo imolai. Na mokili yo ngai yawe na yo. Zambe na yo na pesi yo. Ba tata pe ba mama mibeko wana ya kotosa
eza na double chance kuna okozala na bomoi molai mpe okozala na chance na bakope na yo papa mpe bamama totosa batata na biso bamama na biso baboti na biso plus surtout tata molimo mosatu ye nde tata na biso ya molimo baprincipe na ye bitinda na ye totosa soki totosi te oyebi pokoso ekozala na yo pokoso ekozala na ngai batata mpe bamama totiki kuna toke na 12 précepte ya lingomba na biso mukanda wana ezalaki bazali kotangela kaka bao baza kokula bao baza bakoti sika na lingomba lelo ekomi yo na ngai bazotangela biso mikolo nyonso pamba te tata Zambe ayebi nini aza komona epa na biso batata mpe bamama na yango nde boyokaki dimanche awa makambo oyo elekaki epesaki biso pasi na message ya tata molimo mosatu ndenge tofandi boye dimanche ano komona tolati malamu propre elakisi ke toza baumbu ya tata molimo mosatu toza bandimi na ye zoka nde totikali mpo na kobundisa ye totosa leta mobeko wana ya liboso nde tobetese te tolendisani na ntongo ya lelo tosaba ye baza na bokozi mpo mokozi nyonso ewuti na tata Zambe batata mpe bamama totosa torespecte baconsigne baprincipe bikateli baza kopesa biso totosa yango toleki na mukanda ya baloma mukanda ya baloma polo moto akomaka yango kasi lingomba ya baloma ezali te polo moto atongaka yango lingomba ya baloma etongamaka na bayuda mpe bapaya bautaka na baloma bakendaka na Yerusalemi na milulu ya pasa mpe Pentekote makambo oyo bango bakendaki komona ntango nguya ya molimo mosatu ekitaka mayeba toma bazali kosala na kombo ya Nkolo Yesu nde kozonga na bango na loma batongaka lingomba Paul esika azalaki na kolito ntango ayokaki na loma lingomba ya Nkolo Yesu etongama kuna Paul atondaka na esengo makasi na yango nde akomelaka bango mukanda apesaka yango na mama selo foibe mama selo ya na mboka kekelio kuna Paul akomaka mukanda wana na ndako ya tatanga yo na apesaka yango na mama selo oyo azali kokende na loma tina nini akomelaka bango mukanda wana batata pe bamama po ete tango Paul tango akokende kuna bayamba ye malamu ya mibale amemela bango akabela bango likapo ya malamu ya molimo mosatu bazala makasi na kondima ya misato abuka mbuma malamu na kati ya kondima na bango batata pe bamama kuna na verset totangi na 12 na chapitre 12 verset 11 à 12 eyebisi biso ke bomoi ya Mokristo yo na ngai mama kibangiste papa kibangiste bomoi na biso na kati ya se atango tomi pesa na tata Zambe de balobi pona misala tozalaka bagoyigoyi te batata pe bamama message ya dimanche tobosana te pona oyo tali kolo tozala baumbu ya malamu est-ce que yo na ngai tosala examen kaka ata makambo mibale wana likambo ya suka kuna na 12e pona mabondeli totiaka mulende yo na ngai toyebi objectif nini toyaka na kamba tomataka na kamba objectif nini mabondeli pe misala batata pe bamama okoya kokota na distraction pona nini lobiko na biso ezali kaka na mabondeli pe misala ya bilaka batata pe bamama totika bagoyigoyi na musala ya tata Zambe totika bagoyigoyi pamba te elakeli mabe tata Zambe alakeli bato mabe na baoyo bazali kosala musala na ye na bolembo référence na biso na tongo ya lelo eza na mukanda ya Jérémie mukanda ya Jérémie chapitre Jérémie 48 verset 10 kuna nde komona ndenge tata Zambe alakeli baoyo baza kosala musala na bolembo ba responsable ya mouvement ya association nyonso topesa meli mikumba kala mingi te koreki bazomata tozala na bolembo te mama na biso ya likambo ya mukolo ya lelo tozala baumbu ya malamu totika bagoyigoyi na musala ya tata Zambe
tozala baumbo ya malamu na kati ya bolingo mibeko pe misala de lobiko na biso na kombo ya tata mana pe tata musato. Amen. Totelema tobondela. Tusamba. Mukumba nse ye mwana ye tata madavelela. Tate to dina mazulu. Bika kumba kwa zituswa. Bika kifumu kia kukiza. Bika luzulu lwa kulavangama batoto pevozo mu mazulu. Jaketu kalumbu utuvana elumbeki. Utuyambudila fuka zetu boso petu pe, tuyambudidi batu vidi fuko. Kututalani mupuku munuko, kansi ututani na mukwambi. Kadikiaku kifumu yengolo yekembo, bienvenue à vous, mukumba se ye mana ye tata madavelela. Amen. Zembo. Like seni na sengi na bino. 2, 3. Like seni na sengi na bino. Emonana o miso mya bato. Misala na bino miso etamboli. Like seni limonana like seni na sengi na bino emonana o miso mya bato misala na bino miso etamboli like seni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu lakisaya solwete ojali mondimi atabafingi atabacholi likeseni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu lakisaya solwete ojali mondimi atabafingi atabacholi likeseni limonana atabafingi atabacholi likeseni limonana. Munankumbwa se mwana etata mwanda velela unukia zole lumbukia makumole tatu mungondi ya sambanu mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata Omalanga Longanga Emile yanunina selo président provincial ya Koreki évangéliste provincial ya Koreki province ya Sankuru malongi katukubikidi munkanda miole katutangidi wanzole wa mose kapkia makumolenzi le antetenate kumye nsambadi ututangidi nsiku kumye zole medibundu deto yefokole munankanda wa baloma kapkia kumye zole nzila ya kumye mosi na teye kumye zole utuvene référence munkanda wa Yeremia kapkia makumaya yesambanu nzila ya kumi lelo mokolo ya mibale na poso mokolo ya tukumi bale na misatu puna sanzao ya motoba
mobu mwa nkoto mibale na tuku mibale na motoba mardi le 23 juin 2026 tolandi mate mapusameli biso na papa Omalanga Longanga Emile ye azali président provincial évangéliste provincial ya Koreki province ya Sankuru Matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mbokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mukanda ya baloma mokapo ya zomi na mibale nzela ya zomi na moko kino zomi na mibale pe apesi biso référence na mukanda ya Yeremia mokapo ya tuku mine na motoba nzela ya zone. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Romains chapitre 12 verset 11 à 12, référence dans Jérémie chapitre 46 verset 10. Tokei naba communiqué. Lusaïsou kwa biskinzungi la kaya luselimi diampa mahata kumi na 18 village lan la bisal bantungulu ya luselimi bina yeto bibito veo kwa nzambieto biantungulu abisinsu site historique c'est le dans longo tata mfuma longo simoni kimbangu kyanga ni mwanda velantino mintinu bokele nkangu wa onso wa kinzungilila mkuiza kuntinsani angolo ikala yeto mulumbu kiambazi kiki ya tatu le 24 juin 2026 mola 14h 27 mosi nzambieto mumunkamba tata mfumo mbanza mfumo yisu ya nivo voka tutungiri Yerusalemi kompasa zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadi ambudeniko beto biskinzungila mbote twa dianti mianduli mpasi twa ngidi kantinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambu tuku za yavuku kosi mputena ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous le 24 juin 2026. Le président général signé Mayamona Ndofunsu. Landila zitu kitwavewa kwa nzambieto tata Simoni Kimbangu Kyangani tata mwanda velantino mintinu zitu kia tambulanga nzenza zani kuizanga ku Yerusalemi munkinzi mia minene direction générale ya kinzungidila kia Yerusalemi sikidisi nkangwa mahata sikidisi nkangwa kinzungidila mahata kumie nana vo restaurant ya zumbudia kela siakala ya zibuka mubilumbu bitatu biankinzi wale 8 juillet 2026 mudiodio hata munahata stwatombula bima ebi mfundi mafuta nsaki bikwanga madioko nguba ibia onso no bidiukanga nkuni mpeka tuvila kanani ko yembongo bonso bunabuza zengu lo munkanda milwa tambula bima biobio bia onso no sibia yonzama kuna cave ya Ajax tuka le 5 nate le 8 juillet 2026 ngizulu ya mbote signé le président général Révérend Mayamona Ndofunsu. Direction nationale ya Paki Ville Sainte. Ezali koyebisa na batata nyons ete tozali na nsinsani monene ya Paki ya mokili mobimba pona achat ya bateau de pêche. A Paki Kinshasa, Nkamba, Congo Central, le 26 juin, tokokutana na Mbanza Ngungu. Batata président de camp section président Mokote Azanga Nambanza Ngungu Bokongola Kimbelekela ya makasi oyo tokokende nango et vendredi le 19 juin batata ya 4 camps ba pèlerin na ba section ya Nkamba match aller tokokutana na camp Weno na 6h tokosambela kuna. Vendredi le 26 juin match retour tokokutana na paroisse ya Ngombe Kinsuka na 5h ba section nyonso oyo etikali bokosala programme na bisika na bino biso banso tokokutana na Mbanza Ngungu le 26 juin na 14h signé le président national Mavinga Vangu. Communiqué afki esengami na ba maman nyonso ya nation Nkamba 4 camps pèlerins pe ba section nyonso topesa mbongo ya sac ya ciment na valeur ya 27 000 francs congolais. Topesa yango na lombango pambate biso banso tolandaki papa mokonzi wa bule na ndenge ya salaki biso ba maman rappel
na yango biso nation Kamba tosala makasi ba maman présidente sensibilisation ezala makasi na ba camp pe na ba section soki omoni présidente na yote yaka na bureau ya nation okomona mama protocole kombo na ye maman Nadej yende apesameli mokumba. Notez bien, opération ezali il y a 2 semaines, Souka le 8 juillet 2026. Tikaete Tatanzambe Koloïs Petatamoli Mosantu Bapambo Labino pour la direction nationale signé Touba Nzenzo. Communiqué, il y a 3 secteurs. Et le biboye, tu viens que c'est une 15 ou le 25 mai 2026 wa Mbutukulu ya mfumu wetu Yesu Kristo papa de lungana kiangani Salomon bubuntangu ifwene mubantika ntungulu anzweto ya 3 secteurs yi mudiodio mu date ya le 26 juin 2026 tutomboka kunkutakani ikala yeto kunkamba Yerusalemi diampa lombele ntombokolo ya mbote mpasitwa kubika mambo meto maonsono kunima ya mazut ntombokolo ya mbote monoweno président national révérend Nzambu Kalukokiko communiqué pour na bandeko na biso ya Kamason quand qui paku pardon batata ba maman ba jeune fille pe ba jeune garçon ya quand qui paku pona mosala ya mokolo ya misatu le 24 juin 2026 tokoniata mabele ya ba brick oyo papa asenga kibiso pona biloko ya misala ba maman boko mema biloko pona kotoka mai batata bo mema ba pau na ba Congo place mabele ezali na étang ya loso ya papa mfumwa Mbanza na ngambu ya quartier Kipaku totosa ndenge papa azali kosenga biso ya mibale mokolo ya mine jeudi le 25 juin 2026 quartier Kipaku quartier Kimiala quartier Luidi tokosangana biso nyonso batata ba maman na ba jeune na imprimerie kukutana na bandeko ya camp mfuma na ngonga ya 7h30. Notez bien tobongama pona Ntsinsani signé le chef de camp Kipaku révérend Lungu Konde François. Direction nationale ya bana banganga nzambe omboka nkamba Yerusalemi asika ezali kosala rappel était mardi le 23 lelo mardi le 23 sima ndako ya nzambe ya tongo pe lokumi ya nzambe na biso tata molimo santu banso tokokende na tribune ya moke kino kuna nde tokozala na réunion ya 15 minutes ba recouvreur banso ya 4 camps Yerusalemi tozanga te boye malamu na bino banso signé Jean Mulundu Bernard président national Nkamba Sengami na batata ba maman pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve était misala na tadi ekomi bakabaka to makasi sengeli to mata ebele na tadi na mosala na kosala misala ba recouvreur bazali kotambola pona kokongola biloko ya kolia soki omoni bangote oyo yomoko pardon kaka yomoko kende na ndaku ya Angola opesa na maman bébé tobosana te bikateli ya fête ya le 2 juillet 2026 Toluka Mapamboli signé le président national du comité mixte Angola Bafleuve Papa Ntoto Luizi Mabele Sengami na bana matadi boma kinza umvwete pe mwanda nakoya na liyangani ekozala na mokolo mwa lelo mardi le 23 juin 2026 na tongo sima ya Ntsinsani ya Mazut na tribune ya monene
notez bien, Ntsinsani Gozala Boye. Matadi contre Boma, Kinzaomvwete contre Mwanda. Mutu Kutina V. Boyeyi Malamu, signé Ntoto Luizi Mabele. Communiqué ya bazui Nzembo. Kuna bazali kosenga na bazui Nzembo nyonso. Tuya kosala versement na biso ya $50 na mikolo oyo pona mikolo na biso ekomi pembeni. Versement yango toko pesela yango boye chaque mois au pesi $10. Signé Maman Tukilunda Muntima Clémentine. Communiqué Mandombe Nabolandi Maloba ya Nzambe na biso Papa Simo Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba ete biso bons sengeli toyekola makomi ya Mandombe yango direction ya Mandombe ezali kosenga na baye balingi kotosa etinda to maloba ya Nzambe na biso pona boyekoli boya kokomisa bakombo na esika totangelaka na sima ya temple. Cours ekobanda mokolo mwa lundi le 29 juin 2026 na Tongo sima ya honneur ya Nzambe na biso. Signé le Neko Sims, directeur national Nkamba. Communiqué outil na école maternelle Maman Nkiwasi Sulwa. Direction ya école maternelle Maman Nkiwasi Sulwa ezaliko yebisa na baboti nyonso ya bana maternelle ete bureau ezali ya kofungwama mikolo nyonso boya kofuta mbongo ya luyalu frais scolaire oyo nyonso akosilisa te akosilisa mbongo wana te mwana na ye akozala classe T akomata pe classe T totosa musala ya yangana botika kotia la direction na passe signé maman directrice Kiangemba Pauline. Association des personnes vivant avec handicap asaki en sigle ezali kosenga na ba handicapé nyons ba pèlerin ba oyo bafandi na 4 camps ya Nkamba pe baye bafandi na bamboka ezingi Yerusalemi basesaki ba aide pe mikolo ya 3e âge baya na réunion ekosangisa biso mokolo molelo mardi le 23 juin 2026 na tribune sima ya Ntsinsani ya Mazout. Kobosa na pete kopo to lutu na yo boyeyi malamu signé révérend Alberto Alvaro président national. Tokei na kopesa na mbote faki omilengede. Tuambaki quelques recommandations. La recommandation de Papa Nlandu Kalambote, Dieu merci. Il est catholique et préfet des études de l'Institut Itav, Gombe Matadi, accompagné de Papa Lumingu Sala Nota. La recommandation de Papa Luyeye Nzala Plamedi, il est professeur et encadreur des stagiaires en provenance de Mbanzangungu, préfet des études à l'Institut, professeur à l'Institut Milandu, accompagné de 12 élèves stagiaires en construction. La recommandation de Papa Jambo Imbolo Patrick, il est sympathisant en provenance de Kinshasa. Et enfin, la recommandation de Maman Tiamwangina Charlie, membre de l'église La Borme, en provenance de Chikapa, province du Kasaï. Sengina bino banso botelema bisikanyon suborami lingomba epesa bino mbote faki musique.
topesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bilongo fanda to yamba pe mbangi ya bandeko na biso kimbangi bakimbangiste kimbangi ya papa Ntela Ndompetelo Sami ya zali mondimi moyembi na dirigeant outine sine palace kuna na Matadi. Kimbangi ya maman Makiese Masaki ya zali mondimi moyembi pe na dirigeant outina paroisse tata kuyela quartier Révolution kuna na Mbanza Ngungu ile ona papa Matondo Kwanzambi pe papa Kimbangu Nsilulu. Kimbangi ya papa Nsodi Vita Antoine ya zali mondimi moyembi na jeteki agent SPC pe protocole auti na Malanta ya ye pona koyekola misala na Yerusalemi. Kimbangi ya mama Kayenge Nogelvi ya zali mondimi moyembi na jeteki auti na commune ya Barumbu kuna na Kinshasa. Kimbangi ya papa Lubanzadio bienvenue ya zali catéchiste premier vice-président départemental ya Fluki le protocole auti na département ya Brazzaville elongo na maman Malundama Esther. Kimbangi ya papa Kisilu Leon Situvuidi ya zali président national ya Ijiki Nkamba utikozonge la biso sima ya sensibilisation kuna na Mazeza pona mululu moi le 4 août 2026 pe Kimbangi ya papa Nsiku bienvenue ye azali diacre moyembi na Koreki auti na plateau de 15 ans kuna na Brazzaville psikani nsubuzwa mibuteli mat kwa kupesa bino mbote faki musique. Bon sama boko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina binoko fanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe de bing papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo mardi 23 juin 2026 maetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko, tolemba te. Isala ya Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Isala ya nzanza longa, tomipesa, pamba te, bafungula, ezali kozelama, le 12 octobre, ya mbula kako tozali na yango to éviter négligence pe distraction na banza mama na likambo bapesi biso na tongo ya lelo na matei tozala bana botosi yo moko d'abord mitosa
tosa malako nyonso oyo bazali kopesa biso. Wana nde obengami kimbangiste ya solo. Soki totosi manso oyo bazali koyebisa biso. Totosana biso na biso ndenge bayebisaka biso. Le respect doit être mutuel, réciproque. Soki yo mokolo to mokonzi olukaka baleki to ba oyo yo ozali kotambusa batosa yo, yo pe tosa bango. Kasi mingi botosi oyo basengi na biso na maye oyo bazali kotinda biso. Kolo Yesu na mokanda ya Yohane ayebisi biso, soki bolingaka nga, bobatela, botosa, pe bosalela malako na ngai. Sikoyo biso, tomibengi bakimbangiste 100%. Papa, nous sommes derrière vous. Biso nde babilombe, tondimaki koya kopesa yo maboko. Kasi maye oyo, ye azali kosenga biso, oyo tondimelaki ke toye kopesa yo maboko. Tozoko tosa yango te, tozoko salela yango te. Finalement, mituna esika nini bakotia biso. Tobimi ba dérangeur, tobimi ba bundisi. Ye akanisaki, nazwi ba oyo bakopesa nga maboko. Nzoka nde biso toyaki na biso pona ko freiner ba programme ya Tata Molimo Santo. Pona ko freiner misala ya Tata Molimo Santo. Ko bundisa misala ya Tata Molimo Santo. Zembo toyembaka yango. Tata alobi, bosala boye, biso tango tokoleka, to bebisi, to changer na biso programme. Me biso batu ya liboso ya kolela, bilaka e umeli. Masengine ya mabe ebandi koya. Bino bokanisi. Ye moko Tata Simo Kimbangu atika yango. Mama Mwilo atiki yango. Bamvoala batiki yango. Bino bozali siri. Bango ba papa. Ne bango bakotika yango te. Likambo na likambo. Ezalaka na tango na yango. Maye oyo lelo biso tozali komona. Oyo tozali koyoka. Mingi ezali kokamusa biso. Me bayebisaki biso tango tata koya. Mingi bokoya komona oyo bino moko bokondima te. Kesengeli ezalela boye. Biso tomikitisa. Tozala bana ya botosi. Esika wana to rapele na biso nyonso kaka na nkamba te na mokili mobimba batambusi tobosana te devoir o tozalaka na yango chaque le 25 du mois ravitaillement. Lelo tokomi déjà le 23 otosi tozongi na biso na nkamba ba chef de mouvement bambuta ya ba association par rapport na likambo tolobeli ravitaillement bino bokweya banda sanza nini banda mbula nini oyo topesaka na biso lisusu ravitaillement te. Lelo tokomi le 23 sima ya 2 jours le 25 oyo date butoir
ezali. Responsable tangu nyonso tolobelaka yango, responsable nyonso tolukelaka bana mapamboli. Mwa likambo ya muke basenga biso kaka 50,000 francs par mois pour na ravitaillement. Mais groupe oyo ozotambusa bokomi na retard ya combien d'années to combien de mois ya ravitaillement. Ba chef de camp, ba pasteur sectionnaire, tata pasteur de territoire kuna luozi tangu yifweni mokumakia mambo matadi di ravitaillement kadi le 25 lumbu biole kaka kina kia ntatu le 25 lumbu kia mansilani mokumakia mambo matadi di ravitaillement tutie elike ete biso nyonso batambusi ezala na mikili ya poto ezala na Afrique na Amerique bozoko landa biso ngonga yako rendre compte na oyetali ravitaillement ya Nkamba mois de juin yangoyo tsinsani ya batata na ba maman ekozala le 5 juillet toyeba komi bongisa na mikanda ya liboso bakomaki le 5 wana yango pe fliki na mokili mobimba bakozala na 3e jour ya ntsinsene na bango oyo ya dérogation kasi ekomona na ke pona ko étouffe te tsinsani ya batata na bamama ya mokolo wana tsinsani ya fliki ekosalema le 12 juillet na mokili mobimba kasi biso fliki Nkamba tobosana te tsinsani oyo tokozala na yango se vendredi le 26 sima ya beko na pokwa liboso ya résidence pona kobongisa le 17 mars ya 2027 tutie like ete biso nyonso tolandi ezala batata ezala bamama tomibongisa malamu. Jeudi le 25 juin bakan tokozala na match retour pona we etali préparation le 8 juillet Kankipaku akoyamba Kanfuma Kamason akoyamba Kanweno Banza tolandi na bokebi nyonso pe chaque camp tokomi bongisa malamu nde mokolo moyenga le 28 na ba section tokozala na Ntsinsani interposte batu na section na bango toujours pona kobundela le 8 juillet chaque sectionnaire toyeba komi bongisa comité mixte Angola Pepa Fleuve pe bandeko ya Fareki milulu na biso ya le 2 juillet yango yebelemi natina ya cadeau phare et Kateli $20 to €20 date ya suka esi elekaki kasi mieux vaut tard que jamais yo soki nanu opesi mbongo ya cadeau phare te yo mwana ya Angola to mwana ya ba fleuve yeba kopesa po ete cadeau phare na biso emonana bandeko ba musicien ya faki na tina bosombi mutuka ya forage ekateli na biso ezali $50 to €50 na musicien moko na mokili mobimba. Lelo ezali mardi pokwa nyonso ya mardi toyaka koyekola mabombami epai ya Nzambe na biso ba jeune toyeba komibongisa po ete na pokwa tomata ebele po toya kozwa
oyo banzambe na biso bakobongisela biso. Service ya état civil ya l'État barapele biso na tina ya recensement ete lobi basilisaki na kanki pako. Lelo équipe ya recensement ya l'État bazali kokota na kanweno sima ya mabondeli ya tongo. Donc posa na bango bakuta biso na bandako po ete bango pe basala musala na bango na kimia. Pe uta lobi bandeko na biso ya SNL bango pe babandaki musala na bango ya identification. Lobi bazalaki na kanweno de lelo biso baka mosusu to se préparer. Eloko oyo to so continue kolobela bana ya papa Simon Kimbangu, surtout biso batu tovandi na nkamba tozala bana ya botosi, gaspillage ya courant tolimbisa na moi boye, surtout ba ampoule oyo ya libanda ya bandako na biso eza nango na tina te ya kotikaka yango ya kopela. Tango tolamuki minda nyonso libanda to bomi yango po ete gaspillage ya courant et continue komonana te à travers biso. Na banza mama na likambo bapesi biso tozala bana botosi, tango toyoki totosa. Totie elike ete biso tozalaka deja bana ya botosi tokolanda manso oyo bazali kosenga na biso. Esengami na bambuta ya Grand Équateur pe papa Mondonga Romain yo ozali kapita ya ba volontaire ya Grand Équateur. Bino nyonso sima ya ntsintsani ya mazuti ya lelo bokokutana na tina ya masolo ya bino na bino famille Grand Équateur kuna na tribune ya munene. Mbuta moko azanga te. Tutie elike ete bambuta na biso ya Grand Équateur pe papa Romain Mundonga kapita ya ba volontaire ya Grand Équateur bolandi biso pe bokotosa mbela oyo panza pona maye oyo tozalaki na yango na mokolo malelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana tata mwanda velela tuena kintwadi yesedeto tata mfumo mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia uno tata mfumo mbanza vuendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi disalukiane na kekete bonso bukasisulaki yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambulila mbebe ya kusisonga ngazisi kia tata mfuma longo mfuma libundu tangu saso bukena wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sidi yetu watu tela mana beto bano tokuvana kia mbote faki.
Pika tokubikelo moko twavana sedito kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoko de la samu Nzambame umpuluza mupela pasi zitu zongedidi yasbena muzengu kyame ezilange unzambi tombanga Nzambame umpuluza mupela pasi zitu zongedidi Yavova meno muzingo kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame senfuka mene paseza menge yezo ondala des morts afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu veut établir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas ton Seigneur qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé? Mais nous constatons que dans le monde, les peuples s'entretuent. Veuillez les choisir dans la paix, des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une attente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oyanda langa mosivana bena Vala iso ya tolo loa Kavumbula kayo Kana voanto bekangwa Katsinzambi ke kangwa ko Kadinzambi wasero ka Kwayeto wantua Amen.
nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tuka waya kwa yele mfu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Bonjour à tous et Kinkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tosama totindamaka na mae tata molimo mosantu azali kosenga biso na ba groupe na ba mouvement na ba association na construction ya Nouvelle Jérusalem tata nzambe akanisela biso abonisela biso eza ya biso trois eza ya biso tokokablongo moto te eza ya biso komisio kaka tozala bana ya botosi et surtout tozala bana ya bolingo mibeko mpe misala wala tomoni papa conseil direct ya sa divinité papa Simon tongo ekotana kaka machicha tongo ekotana kaka machicha koko ozali komona yango na nzela ezando wana ozali kokende ekomi mpe pungi ya ntitusu kwa tata lwengisi. Ba tata iba mama kiamboto geto awe tukolele beto mpeto letezi onkombo ya tata ya mona petata molumo santo tolandi mate na biso na katanda kwa nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomo bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela litei bapesi biso elobi ete tolanda bizaleli ya tata Simon Kimbangu ndenge ye moko papa Simon Kimbangu kiangani azali kolobela yango tango nyonso ete tolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu likambo nini ye oyo atei biso
ye ekopesa kinia na kati na mokili mobimba. Yango tozala bana botosi. Nzembo ekoyemba mana kikongo eke tangini na fuya mfumu wako vozolele kulanda. Nga soko lulingi kulanda tata Simon Kimbangu. Landa bizaleli na ye. Wana nde tokobika. Na kati na mabonde lindenge baza kosenga biso. Pe tumipesa mingi na misala. Misala bazali kosenga biso na kati na Yerusalemi, botongi Yerusalemi. Kolona pe kobokola. Soki totali malamu, to komi pene ya milulu na biso ya le 2 juillet. Soki to koti na le 2 juillet, kino le 8 juillet, milulu na milulu. Soki totali malamu kaka poso oyo tikali na biso, o poso tozali kolanda 30 juin après to koti na milulu ya mois de juillet. Yango Yerusalemi to milengele deja kobongisa bisika to koyambela bapaya kosokola mboka ezala petwa tozala na conscience makasi po ete tokoka kolonga. Tongo nyonso tokozalaka na ntinta ni batata na bamama na ntina ya bosombi mazutu. Tokozwaka 15 minutes po ete tokota pe na misala oyo esengeli. Tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana pitata Molimo Santu. Amen. Mukunda tinu. Lukula moko. Lubaluko kulubakala ndolo. Biso nyonso tuuti kolanda maloba ya papa conseiller direct ya sa divinité papa Simon Kimbangu. Eza bongo papa Fumambanza papa Mbenja Kiangani ya ko rappeler biso bokoko ya papa Simon Kimbangu oyo alingi papa Simon Kimbangu alanda ma ya papa Simon Kimbangu azali kosenga bokoko. Présence, ba mama d'abord. Présence, ba mama. Présence. Ba mama. Présence, ba mama. Présence. Présence, ba mama. Ba mama d'abord. Présence, ba mama. D'abord. Présence de maman. Maman. Tobengi batata.
Batata. Batata. Batata. Batata, batata. Mono. Batata. Fondation. Pas dynamique. Pas dynamique. Bagaya. Bagaya. Pas responsable. Batata. Pas dynamique. Pas dynamique. PDG, PDG, PDG. Pas dynamique. Batata. Fondation, fondation. PDG, PDG. Batata, 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 batata. Batata, batata. Batata, batata, batata. Batata. Nzembo ba champion. Batata ba moni nzambe na bango. Batata. Chaque monnaie 20 millilitres. Batata. Merci Faki. Merci, merci Faki, merci Faki, merci Faki, merci. Merci Faki. Yénou c'est le mieux. Bien pas dikundanga tata nzambi fumu yisu ye tata mwanda velela bena yeto vava katulendi sayo yako kukutwena na kekete na dede. Ba mama oye. Tozali. Ba tata oye. Oye. Tozali. Tozali papa ba vrai mibimba nde biso. Ba vrai mibimba. Ba vrai mibimba kolo. Ah. Na macha tata mulimo sante umimona vrai mibimba. Lelo mukolo nini? Lelo mukolo ya mardi. Mardi ya banani? Toujours ya batata. Toujours ya batata. Ya biso papa, 40 ans. Ah. Batata de. Ba mama pe batomboki kuna. Bali ba uta wapi? Go, papa de la ville te pesi onzela to yeba soki mukolo ngoso ya banani. Tufia ukidi. Honorable, soki nga na landi timing oyo papa apesi biso par rapport tito kota na mois de juillet, donc c'est que lelo to bandi compétition. Il y a une semaine, du mardi au mardi. Pamba, nous, d'ailleurs, jusqu'à lundi. Parce que lundi, ça sera le 29. Mardi, ça sera le 30 juin. Donc déjà, bah fête yango e bandi. Banda mardi, bah fête e bandi. Donc compétition jusqu'à lundi.
Alors, lundi, jour na biso pe ya nzembo, yango pe toko clôturer. $100, $50. Nani akofongola nzela? 5 000 francs, 10 000 francs. 1 000 francs, 2 000 francs. Nani? Batata kaka. Batata kaka. Salambango. Batata kaka. Batata 10 000 francs. Voilà, batata. Batata, 40 ans. Voilà des manches à 40 ans. 40 ans. Maman lobi. 40 ans. Maman lobi, loba lisusu. Bango pe 10 000 francs. Al. Zala wala ma Fabienne. Maman. Yoko el sus. Papa oya lobi, bozala kana botosi. Batata 15 000 francs. Ouais. Zala na botosi. Batata 5 000 francs. Ouais. Aïe, 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 aïe. Batata 5 000 francs. Ouais. Bon. Et hôtel a payé binoté? $100, $50. Et hôtel a binoté? Bah, maman 10 000 francs. Et t'as on est allé nebisoté. Yamba tata. To fina maman. Batata 5 000 francs plus $10. Ouais. Ta fina. Batata 5 000 francs. Bah, maman 20 000 francs. Et t'as nebisoté. Bah, maman 20 000 francs. Intimidé, on est quoi intimidé? Batata 12 000 francs. Ouais, 12 000. 12 tribus. Symbolique. Ngambu ya banane kobimela. Yama breveté. Ba maman 2 000 francs. $50. 5 000 francs ba maman. Ouais. Tata. 2 000 francs ba maman. Ba maman 5 000 francs. $100, $50. Et kobimela wapi? Olobi 10 000. 2 000 to 10 000. Batata $10. Ouais, tu l'as 10 000 non. Pour ça déclarer au 2 000 c'est ça 10 000. Tu l'as là. Bon. Moutami plein. Ah ça une observation. Donc il y a une observation, tu observer dans la quantité. Batata 2 000 francs. Ouais. Mouta aux une observation. Tu observer biso batata. Je vous en merci. 1000 francs CFA. Merci papa. Il y a ça merci. Il y a pas besoin d'observation. Ba maman 3 000 francs. Ba maman observation. Ba maman 30 000 francs. Et t'as lui sauté on. Voilà ni. Quoi intimidé? Ba maman 1500. Honorable. On est en quoi intimidé? Na konsayote. Tu dois tata. Tata na biso oyo akoti na option ya merci papa. Na tango ya présence atelemi. Siko azoko yeba te akokende wapi. Sani ezalaki wana ya ba mama. Na musika atalinga nani. Ngape natali. Ça observation. Ça combien baté. Na sali lokola na moni yete. Parce que il faut que ne ko honorer les sous na ngambo. Batata ye. Alikambo kokamwa. Boganga wa onoto biso tozali vrai bamibimba. Mais $50 na $100 et monanité. Wana bolo babosa vrai bamibimba. Batata oye. Oui. Oh vrai bamibimba. Mais $50 na $100 et monanité. Vrai bamibimba. Compétition. Mais Miki. Et bandile. Moi na batata. Mais Miki. Ba maman 2 000 francs. Mais Miki. On mais Miki. Nani akoningisa kiti ya nkolo? $50, $100. Nani akoningisa kiti ya nkolo? $50, $100. Zile kotala milioni yote na omeka. Bon.
Aumônier. Bon, mes condoléances. À qui ouais? Non. Ba maman ye. Ba tata ye. Na banza. Na souhaité mes condoléances. Na maye oyo maleka soki na mbula nini. Nde yango. Lelo oyo azokanisa molimo ya mama na ye mutu apemaka. Na dati ya lelo. Yango wana atindeli mama na ye indirect makwanga abikela. Ba mama $20. Ya mes condoléances. Yango wana na souhaité. Tata. Yango na souhaité mes condoléances. Bongo siko tata. Oh. Bon, mon commandant. Ya mes condoléances. Mon commandant, ezanga ite baturi motuna. Lokola otindika akwanga ya mama. C'est que papa est encore en vie. Mais soki papa akenda, wana injustice. Injustice. Ya mes condoléances. Wana injustice. Aba kufadeti mokote. Mokolia te. Gatate. Mais sikoyo. Bakowelela yango. Ere koma kuna odi. Carte jaune. Ba mama 1000 francs. Komanda tangu ekokoma kuna okoyoka kaka ono mwana ngo yangai ya babundeli yango. Divisé par 2. Bakobundela yango kotoluki problème. Ba mama 20 000 francs. Etali bisote. A profiter. A profiter. Hein? Obimile, a profiter. Hein? Maradi sa biso. Ya outchep. Bon. Bon bimbelekela. Po batata bakoki $50 te. Ba mama 1500. C'est payé. Bon, ba mama soki boko sala makasi bo gade na bino bo yelanga $100. Ah, wana bana conditionnel. Ba mama ye conditionnel wana. Bon, awa ba yebisi ngai. Loba ezala. Yele osali makasi bo gagner. Loba ezala au conditionnel. Sinon rien. Soki bo sala makasi. Bon. Ba mama ye. Bomoni mutazo luka elonga ndeye. Alors soki moko alandi ye na sima et paie si bien. Ba mama $50. Mon conduit me pese ouverture soki boko sala makasi. Papa. Mo pese ouverture. Na ngana pesi na nga ouverture. Ezali nde compétition. Ezali compétition. Ba mama ye. Ba mama ye. Est-ce que 50 mususu ezate? 50 mususu ezate? Mama okay? Bon, boyela bimbelekela. Pour moindre erreur, batata bakwei. Lobi pe na poko bosalaki ki sakatao. Oh non, batata baganye, ba responsable baganye, babilo. Kutu babakisi bino lisusu babilo mbe baganye. Mina tongo yango. Oh, balobi na papa. Trahison. Tozali très mobimba. Ba trahir biso. Eza trahison te. To kwei na trahison. Bozo kokatende. Omoni kutu te. Nandenge muta Samson zotalela nga. Kanu filme. À côté de l'observation. Il n'y a pas que l'observation. Ah! Trahir biso te. Papa. Boyela na bimbelekela.
Donc côté on a ba CG nyonso efaki donc makanisi kaka kanu filme boyela Papa, ta premier trimestre. uzokende wapi Uzokende wapi ta premier trimestre? As-tu vertige? As-tu trouble? ba mama bokopte mususu honorable makambo ezali awa donc même numéro ya masapato 42 makolo nyonso mibale ntango baoyo baye komeka même numéro me ntango baoyo bameki ekoki bien me baoyo me même numéro yo kaka bamama ye batata oye bimbelekela ya tongo ya lelo batata 30 000 francs tout court 30 ans bamama 30 000 na 650 bana est-ce qu'on va gagner? On va gagner. Biso 30 ans de prison. Bino seconde. Siko nani mukolo? Nani mukolo? Mashi ya tongo lelo batata oye esheke ya batata botalelanga na mutu ya arbitre Papa batata manieto yango nde polisi bango manieto bamama bobonga bopona lobi po soki bopoli lobi do arbitre mutu akoti bino soki po oyo banda kobonga mpona lobi yango azo afibi binango lelo bamama oye lobi bolakisaki ezalaka solution toyokani bobongisa deja kimbelekela ya ntsintsani kimbelekela oyo ya boye te me kimbelekela oyo bokokanele ntsintsani $350 bamama oye napesi bino deja tio soki bokokani na bino te etali bino tongo ya lelo nakimbelekela na ntsintsani bamama baganye batata tobetela bamama maboko tobeti mama dirigeant atele récupéré na yo kopumbwa toteleme na klebowa ani salakisaka tadi yango lo mpona bamama ya un mardi ya premier jour ya compétition batata atako topoli tolakisaka toza bata fair play Moninga a gagné. En tout cas, bon, le qui victoire, Daddy Diangolo. Oh, Daddy Nakamwe. Daddy Diangolo. Oh, Daddy
Tadi diangolo, tadi diangolo. Oh tadi, tadi diangolo, tadi diangolo. Angola ba fleuve bo sanate programme na bino. Bana ya kaweno resasime komina kanabino. Ekomi ngala kanabino kaweno. Tadi diangolo, tadi diangolo. Oh tadi, tadi diangolo. Botala tadi, tadi diangolo. Oh tadi, tadi diangolo. Oh libanga, libanga makasi, libanga makasi kolo Yesu. Libanga makasi, libanga makasi, libanga makasi. Oh libanga, libanga makasi. Oh tadi. Ba mama, to continue langa. Boko kende mosale ya jardin, ba mama jardin. Ba mama to kende mosala ya jardin. Eza précisément na mboka ya Kilunda kuna ndo ba place nini site ya jardin zaleli. Biso ba mama pondu ezali kobunga elanga yango déjà azui place jardin ba mama jardin tolesa ba mikala ba plati bandi. Maman se rebi place yango te okei na bureau ya ski bako conduire yo sika misala na ezaleli. Merci Fatou. Merci Faki. Pona tongo ya lelo to silisi boye okomba tata mwana petata molimo santo. Amen. Tusamba. Munazola kwange yese ekwa mwana ngetata mwanda wavelela. Fumo tufuka mane vutula funda ya matondo. Ye matondo kwa beno batatu bandongo. Muna mana malikuwa makutuvangilanga mnantangu za onsono matufutudilanga matondo. Beno lukutubanji lutulundi di muna fuko wa mvimba. Muna zola nkenda zenu tizulua kila ntemu wao. Tutambu dimpelongu di chukuri muna nkanu kutata nzambu wa vako ni tunkuta muna mwini wa mvimba. Salukenu piki antungulu kimonekene. Mulombela twena muna ntangu za onsono. Bututa kuna kuni luimisa kadifo biimini sutavanga una busunditi. Fumu katurendi kulusonga nzako. Maonso matayoka kunchantangu beno luzei. Lusadi sula mwanda kakatutalomba muna ntangu za onso. Tukatule muna bihuku bebe bikondo lobetela. Yeluselemi di kwantomo kangankangu.
fuku ye mweni kwa bana bina mnanzila batakota vaika luvuva mutu lombele lumbukia hunu kia onsu litudu dina na moko mila kututanina munazola kwa ngese mwani tata mwanda wavelela. Amen. Twende nukiambote. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa.